beta. Il faut qu'on manœuvre la Chris Cross. Mais pour le monde, on a un podium lobby. Nous avons eu maintenant ce que ça va 6 ans après. Pas si on y a né ni dans la que Kofi a beta. Matubayo Kaba, Badoleste, Matubayo Kaba, Tchernobyl, Matubayo Kaba, Boda Boda Kité, Mafuta Jalonté, Matubayo Kaba, featuring avec Diamond, Matubayo Kaba Mwinga, Bayo Kati. Est-ce que ça fout, non? Free Nasara, Nzimbo. Bana mama ba bonjour ba bonsoir na loba kina tela bien nano moi extrait moke pona legendre na biso yaya na biso papa na biso koko na biso artiste na biso oya mboka na biso amunene na kombo ya Kofi Olomide la famille bandeko boyoka kindenga azokoloba azo ko déclarer to comprendre ye tozala na place na ye bandeko ezali facile te tomoni ye kaka na médiatique na ye ondenge abimaki azokoloba na jour ya lobi bana mama toyebi te eza nini pe ezosala ye bongo bo comprendre ye na age oyo akomi aza na posa to bato nyonso batia egard na bango bakipe ye franchement azali artiste na biso to comprendre ye tozoyeba susu te eza nini yango toyoki ndenge azoloba kuna ke akoke beta na Kenya bozoloba ke asila et tout toyebi te nani yango azoloba ke asila beta na yo musique na yo bina na yo me kosala ba crête te eza malamu te artiste na biso to lela yo lokola to kufa artiste na biso o azosala pe elengi ya mboka na biso o azosepelisa bana mike mikolo kaka ti lelo ata musique na yo ezalaki babina ki kala mena lelo bazobina yango pe kaka la famille bozela nazotela bino susu bokoluka koyoka ngo ndenge azokoloba en tout cas siko libanga na molili veut dire oya kosala veut dire essuyer comme ye moko comme habitude alobaka to comprendre ye déjà na âge oyo akomi bandeko ezalaka âge moko neti puberté neti akomi mwana moke en tout cas alinga sala susu ndenge azalaki mais akobundana ezosimba te mais quand même aza makasi to soutenir ye en tout cas to soutenir ye to bosana mabe na ye biloba na ye oyo balobi ke moto liboma bokobotama na ye ndoki bokobotama na ye donc jara batu nyonso bokobotama na ye donc ndenge balobaka pe ndenge noa asalaki masuwa na ye mutu nyonso sorta nyama nyonso akotaki aponaki teke oyo akota te ona lingi te akotaki o baboyaki nde badindaki tomonaki donc ye pe comme aza artiste na biso ye pe akota kaka akota kaka nde akoyebana kaka to comprendre biloba na ye to comprendre pe âge na ye ata azokobwakela mutu boyo toyebi ke artiste na biso boyo azokobwakela eza nango problème te mais to comprendre âge na ye eza facile te na âge oyo akomeli azomisala kaka ke azala kaka na kati donc azala kaka na kati ya succès donc asila te alimwa te abunga te la famille parce que tozomona eloko ya bimeli te kaka koloba kaka bongo musique na ye bazolobela ye asili bazolobela ye boye et tout kaka na pamba bongo or que toyebi bien que lobi ezalaki que mukolo ya concert ya mwana oye abimisa na Londres tolandaki yango ye pe abimi aye kosala sortie médiatique na ye siko toyebi te pourquoi et pona nini bon ezali ye mutu na mutu asa na droit akosala oye alingi asa na droit ya kobeta musique na ye pe soki le même date akosala ngo oui il faut comprendre mais boyeba que na âge oyo eyaka neti okomi mwana moke okomi koloba po bato batia yoka okomi kosala nyonso po bato batia yoka en tout cas tolanda ye na boyoka batika na bango ata na Kenya kuna beta il faut vraiment
Chris Cross. Mais bon, on a un podium lobby. Nous avons eu maintenant ce 6 ans après. Pas si on y a ni que Kofi Bétaté. Batubayo Kaba, Badoleste, Batubayo Kaba, Tchernobyl, Batubayo Kaba, Boda Boda Kité, Bafuta Jalonte, Batubayo Kaba, featuring avec Diamond, Batubayo Kaba Mwinda, Bayo Kati. C'est ça faute, non? Fina Sara, Nzimbo. Bandeko il faut comprendre ye est-ce que ezana muto aboyaki ke kosala koloba kobeta musique na yo amwinda te est-ce que ezali muto alobaki ete kosala boye te non ezali kaka ke ye pe alingi kaka azala na kati ya actualité donc ye pe alingi kaka pe azala pe kaka donc bino boza bana mike bozo ya ye pe fo azala to lingi ope mingi Koffi Olomide na biso mobali ya Cindy Olomide to lingi ope kaka bongo mais zala quand même na respect ndengo bimina ozoloba wana ofingi mutu te oye na yo rando na mutu te eza bien il faut sikoyo obana contrôler maloba no ato omoni ke elekeli yo ato omoni ke communauté na mungongo supporter kaka ozaka artiste akufa kaka na art na ye koyemba toyebi yango koyemba kaka akufa nango mais ndengo bimi wana olobi no simple ezana moto asimbi yo te bandeko bokolanda ngo na bokebi parce que ngongo na ezo bima penza makasi te po aza pour muta ko forcer pe susté na âge wana pe soko ko forcer pe eza bien te donc bo comprendre ye na âge na ye a commis en tout cas c'est pas donné à tout le monde en tout cas azali a féliciter na âge na ye o a commis azo lité na kati ya ba jeune azo na ko lité kaka ba wana bana mikeba ko tia libaya ye pe atie libaya donc azali a féliciter et pesa mili mutu nyonso te en tout cas totikali kaka na ye totikali na papa na biso ye wana Koffi Olomide en tout cas il faut tozala na ye vraiment ensemble tosunga ye vraiment ekosala bien bandeko na biso natia biso mokebo yoka j'espère que ezosuka nango déjà ezokende kosuka na suka Kofi Bétaté Batubayo Kaba Badoleste Batubayo Kaba Tchernobyl Batubayo Kaba Boda Boda Kité. Bon wana alobaki yango déjà est-ce que ça déjà na bato bazoboyisa ye ke bayoka musique na ye te ezana bato baboyika bayeba musique bayoka musique na ye te je pense pas en tout cas Koffi Olomide tolingi yo mingi en tout cas sala musique na yo ya malamu ezana bato batalaka yango ezana bato bakumisaka yo pe eza pe bien toyebi ke ozana mwasi ya jeune ozana ye en tout cas Cindy Olomide batela biso artiste na biso bien pe peselaka biso pe ba conseil malamu ke boyo ko bima bima te parce que soki bat ba boakeli yo pe te yo pe ko boaka te mais soki ba piquer yo pe voilà mais soki ba piquer te po ozana droit yo sala oya yo musique ozana droit comme olingi ke otikala kaka na actualité sala na yo pourquoi pas et pe sami mutu moko te donc mutu nyonso aza na droit ezala ozokende kobeta na Tanzanie kuna tant pis bao bakokota bakoti bao bakokota te bakoti bao bakokende balotre kuna bakei mais totika nde bapolémique botika nde bambwakela botika nde kosala bozo kosala wana bimi kuna oyo azotouche na famille na ngai akomona yako toucher na ngai moko en personne non wana ezodiminuer yo parce que ozali Koffi parce que yo muto sali bana wana nyonso yo muto ozali mukolo na bango papa na bango nyonso ya bango soki baleki baye baye na boye na yo po yo pe oye kobakisa pe be donc wana respect ezozala te donc yo moko il faut mipesa d'abord respect oyebake age nga na komi ezali age ya sagesse ezali age moko nga mutu naza wana mpona pesa baleki oyo nyonso
ba conseil pour la musique. Donc oza wana o community o komi mpaka na bango. Exemple malamu il faut utombe le pain ok o banda ko yaka kaka ba o ba te kuna yo potie te. To yebi ke yo linka ko zala pe na actualité oui. Ça la pe musique na yo respect ezala. Hein? Na ba onyos ba loba ki mabe pona yo o sali pe différent. Que non ezali kofi o boye baka avant te na si na changea. Ata na komi na âge oyo mais na si na changer na komi boy et ça la paie bien ata mokolo nzamba kozwaka molimo na oloba kete okeno honneur parce que bolela yo balobi kofi na biso banopesa biso bilengi asalaki boy ke ozokufa bamosusu bazokolela bamosusu bazokofinga bamosusu bazokosepela bamosusu bazosala te eza bien te totikali na yo likonzi totikala mokolo ya musique na biso banyonso baleka mais ba o yebi ke yo muto bimisaki bango comme ba fali ipupa il faut pas ko changer ka ba langage ba échange de paroles ko finani fali ya ko loba kuna yo monika ke alobeli yo po yo ko bwaka donc fali pa ko yo po ko loba kuna fali ya ko bwaka te eza bongo te faut yeba ke mwana wana yo muto bimisaki ye azosala pe honneur na yo. Parce que ce qui va tourner n'engazo que nous betaka par-ci par-là ba rotuna ke mwana wana musique ayekola ki wapi na lakisa ke musique ba ko mona kofi mais siko kofi yango soko mitie na place na yo butata yango wana te mota ko respecter yo azate hein prévanet to mona ki na arena normalement la place wana isundu azalaki wana elinge ezala yo kofi. Mais yo ozalaki to ebite ke yo moko place ozalaki je pense pas que ozalaki à l'aise ozalaki mal à l'aise parce que place wana bonga ki vraiment na yo to yebaka te baptiste na biso ba congolais da yeba tene mituna bino esalaka nini bolinga ka guerre pourquoi bolinga ka guerre d'abord pona nini bino so sala musala moko bozo wela intérêt moko bozo wela intérêt ya mboka bozo wela drapeau ya mboka mais siko eloko esa ememaka bino bokubana ko sala ba guerre o wana ko ya fingi o wana ko ya fingi o kutu na leki wana o kutu boy e kutu pourquoi je pense pas que ozalaki à l'aise ozalaki mal à l'aise mais en tout cas tozo féliciter na ba âge ozo koma ozapeka makasi ozapeka na katika na musique ozaka na kacha mode kaka ozaka mais félicitations mais mi batela mi bomba mi pesa respect na honneur otikali na ngondambo po ke na ngope na sina mabele parce que soko bani déjà ko bebisa awa o mwana ko ya kuna yo po ye didi pe kuna yo kaka te ye pe kuna mama na bango soki ba yebo yo po ye te zala papa zala posé et ça la bien et au sala yo papa ya sagesse mais soko ozoko ya pe ozo bimisa boye e ko sopa yo en tout cas ezaka ka conseil tozala na pona opesa ba conseil ata ko yoka te ezana ngondenge na ye ezana ngo problème te mais quand même akozwa pe 1 plus et ça la ye bien ça la ye mutu to yebi ka ta biso za ba chaîne mike eza pe na bato batala ka biso to yebi yango parce que prévanet to koma na ba bonné o to komina ngote cela veut dire que ezana bato balanda ka biso parce que biso to finga kate to pesa kaka ba analyse na biso ya malamu et tout oya komona ke afinga ka oya mona ka sela ka ba analyse na ye bestra azala na ba 1000 ba 2000 ba 3000 ba 4000 na chaîne na ye wana etali biso te biso ata 10 ata 20 batali l'essentiel to yebi ke mutu ayoki information pe ekoti ezala nango bongo parce que balobi pluriel e bandaka na mibale donc biso déjà soka ata 20 ata 30 ata 50 bakoti déjà c'est beaucoup biso tozala kaka bongo toyaka pona conseil na biso à prendre ou à laisser voilà biso to fingaka te to pesaka conseil na biso kofi azali artiste na biso munene ya mboka donc toza obligé ya lobela ye soki asali mabe ou bien soki asali malamu ou bien mwana ye kuna abwaki bo toza na droit to pesa pe conseil to lobela te wana papa na yo zala na limite zala na respect donc papa pe lokola na âge wana komi pe toza na droit pe ko pesa conseil parce que ba koma neti bana mike attend déjà 70 ans a komisi na te mais aza na nzela ko koma nango donc aza pe na droit pe ya conseil soka zosala n'importe quoi to mona ka prévaner ndenge asala na télévision bato mosusu basepelaka nango ba mosusu basepelaka nango te donc c'est ça mais yango toza kaka un plus na biso poto tia kaka to tia pe moi un plus na biso
pona ko partager na artiste na biso eko sala bien bandeko Ernest boyamba vidéo na biso s'il vous plaît to bondela pona bino po sabino eza mobulu sabino to lobla susu banani bino boza nyonso pona biso bandeko na biso ba congolais na ba congolaise ce que vous vidéo na biso s'il vous plaît ce que partager na 2 personnes 3 personnes eko sala biso bien et surtout ba oya biso hein ba Daniela Ida Mokonzi Ida Mama Anna Tengo Mama Galana d'amour bino nyonso au cœur la famille en tout cas na lingi bino pour l'amour de Dieu bo partager bo liker et ko sala biso bien makasi nazo koma na suka vidéo na biso vraiment la famille na lingi bino mingi ba bisou ba onoso ya biso ba mbote et en plus nazo pesa bien susu ba mbote na ba nouvelle année otozo koma en tout cas to bosa na nzambe te boyeba ke muyini satana aprofitaka mingi na décembre oyo aprofitaka mingi donc to bosa na nzambe te prière eleka susu to macha susu niveau susu e mata poto koma na 2024 parce que bebele bazo koma ngo te bebele tozalaki na bango basi bakei mais biso totikali elinge loba te ke to leki bawo basi kokufa na eloko te ezali kaka mawa pe bolingo na nzambe biso tokanga makaka na nzambe biso tozala kaka na nzambe focus ezala kaka bongo en tout cas ba commentaire na bino pe ekosala biso bien ma finga ndete la famille s'il vous plaît tia commentaire na yo malamu ya bien pona artiste na biso Koffi Olomide bo tia ba commentaire na bino malamu ekosala bien mabe ezana ba o bazo finga tozo koma na mbula sika 2024 nzambe akopinir maboko na yo nzambe akopinir maboko na mabe soki okomona ke olingi ko commenter te olingi ko tia commentaire na yo te tia like kaka partager et ko coûter yo ni 1 euro ni 50 centimes donc soko like soko partager nzambe akobosa na yo te yango to senga merci la famille nazotika bino na kombo na Yesu nzambe na lola apambola biso pe abomba biso nyonso j'espère esika bozali ba kuku ba bisous bye bye na kombo na Yesu.